lelo yo sokota nafasi fana lengenda saraka nini mimi wana muke ye wana kama mtaya pasa like sabisu nafasi nini na kana ndaba mtute kasi batu wana bandengi bayini ngai kama kugumana ya bamba kugumana ndeko balandi merci pour la tokutana lelo na etando na biso pour na tina na émission tribune spéciale la fois passée tozalaki na bino na le prophétie de papa Diangenda Kuntima lelo pe tozali kokoba bobele na thème wana tolobi les prophéties de papa Diangenda Kuntima 2 points coronavirus eza na tina parce que ezali actualité. Papa Diangenda alobaki mingi ndenge tolobaki la fois passée alobaki mingi na o etali makoya kati na mokili na biso etali mboka na biso lingomba ainsi de suite. Tomekaki ko analyser na émission passée lelo tozongi lisusu na ba invité na ngai na plateau oyo kasi lelo tomoni te moko abakisami toko senga na ye amilakisa po ete ba téléspectateurs ba ko koyeba ye mbote na yo papa mbote oui salon ba téléspectateurs yo nani ngai papa Carlito naza kimbaniste mwana 26 puis moko kati ya bakambi ya chorale de division. Merci papa Carlito ndenge oye ko bakisama ba invité na nga bazana loboko ya mobali bomonaki bango la fois passée tozongi na bango lisusu elongo tozana papa Marc Mukaba papa Marc mbote na yo mbote papa Fora papa Simon Claude Kiwa mbote na yo mbote papa Fora. Merci na si bomoni plateau na biso ndenge ezali lelo na ba invité tozana bango lelo na bango elongo nde tokotala thème oyo ndenge tosolela bino ya émission na biso lelo. Papa Carlito okoki koyebisa biso papa Diangenda aloba makambo ebele aloba makambo ebele apesa ba prophétie ebele mais moko oyo retena so okoki kopesa biso yango. Merci papa Fora yo lobi yango papa Diangenda aloba makambo ebele na makambo ebele wana ezalaka difficulté ya koyeba o retenir nini tellement que makambo eza ebele mingi oyo aloba esalemaka ese esalema toza kovivre yango me bamakambo mosusu mingi mpe nano tovivre yango te me na ndenge tozokendela ezomona neti ke toza kolandela makambo yango de tout près. Nano oza aspect moko oyo personnellement papa alobaka na biso likambo vocabulaire wana bosa na yango te imbroglio politique. Donc tant totali na dictionnaire imbroglio elingi kolakisa nini donc moi cafouillage nyamu moko yokota na niveau politique analyser makambo politique ya mboka na biso ndenge eza kokende ezolakisa mpenza ke papa Diangenda alakaka yango oke bato ya mokili mayele na bango yokosila banzembo mpe biso tomesana na kati ya banzembo mpe yembama oyo mokili ekokoka makambo ebele te nyonso na papa Diangenda alobaka yango. À un certain moment quand on se disait au moins biso population tendance c'est que kozala na likambo boy mais papa Diangenda même bino na le contraire il y a tendance à la population et bimineti moi déception on s'est dit biso peut-être espoir na biso nzana na politicien boto na politicien boye mais papa Diangenda lobi wala nyoso nul 0 na 0 hein il avait l'habitude de dire 0 na 0 et pourtant espoir ezalaki na wana mais papa lobala biso 0 na 0 eza ba aspect oyo to comment vivre mikolo oyo à un certain moment on s'est dit est-ce que ça vaut encore la peine ya kotia motema na ba politiciens donc tout ça là papa Diangenda makambo lobaka na biso tozo vivre en lelo. Merci papa Carlito papa Marc Mukaba na baluki pa na yo parce que tous en les prophéties ata moko oyo retena so ko yebisa biso yango. Merci papa Fora na maloba na koloba deux prophéties deux seulement pour natika pe ba misusu ba loba bazana yango. Prophétie ya liboso ezalaki lors de la conférence nationale souveraine de 1991 na kanisa biso nyonso oyo tozalaki ntango wana conférence nationale souveraine emonanaki lokola forum oyo soki esili RDC ekokoma développé en air bien d'état plus que Allemagne plus que Japon plus que Chine
parce que espoir la population nyonso ezalaki focalisé na conférence nationale souveraine. Mais tant incident ekosalama na ndenge bato ba kriaki sur nom ya papa Simon Kimbangu tango etangamaki po ete ba reconnaître ye papa Diangenda asiliki alobi ba résolution nyonso conférence nationale ekochoué na ba tiroir, alors que tango wana tout le monde ne gérait que par la conférence nationale. Donc totalement comme papa Diangenda lobby, totalement comme ils ont salama sur le terrain, ndenge papa Karuta lobby, tomituni mais le kola toyiba ki papa Diangenda ke makamba lobaka et kokisa kaka te komona des conférences nationales et sila. Je crois que jour à clôture j'ai le privilège à osala na kati ya salle ya congrès ya palais du peuple courant exaté presse exaté, donc ça qui présent bengaka échec. Et la preuve est là, même pas une seule résolution en conférence nationale souveraine est appliquée dans la RDC. J'ai dit même pas une seule résolution. Donc papa Diangenda oya lobaki et kokisama en dépit de tout ce qui s'est passé. Yami Balé en 1992 tango papa Kisolokele atiki biso tokai kotala papa ndenge tolobaka tokai kofandisa ye kosoloana papa ainsi de suite tozalaki quelques bana Koran ngilima papa abandi kosolisa biso nalika papa lobi na biso likambo moko na kati chaque fois soki na zui possibilité ya kosala la prédication d'église na répétera toujours likambo wana alobi mikolo koya bato bakokufa ebele o bakotikala bango bakosala continuité ya œuvre papa na ngai ekozala na quartier moko omona 250 bibembe. Maman présidente na biso na chorale maman Bebobi a posé question, papa 25 ou 250? Abi non maman 250. Donc bibembe osana ba quartier bako bate sokona kene bembe anani baka ko kunda moto wapi wana ne bakango na 1992 après babseki ya papa Charles Kisolokele. Alors dans makambo tozomona ka lelo, je me pose la question, est-ce que événement yango to yango te eko ya et c'est le cas qui voilà en tout cas mutuna nzali ko mitono yango wana. Voilà les deux prophéties à papa Diangenda oyo na retena ona yebike eko kokisema pasi makamado baka ele kakate. Merci papa Marc Mukaba, papa Kiwa. Pana yo na lingi tokende mara moko na likambo ya coronavirus pandémie oyo eningisi mokili. Lelo tomoni te ya solo elobi papa Marc Mukaba bibembe zali ko kufa. Soki totali aux États-Unis, lelo baleki déjà barre à 2000 morts par jour. Donc ya solo papa Diangenda lobaki yango. Tanga lobaki yango emonanaki lokola liseki lokola lobi malamu te pe abosani po mama tuni mama bebo batunaki alobi 25 ou 250 papa alobi 250 mais lelo to bandi ko mona par jour 2000 morts lokola aux États-Unis maladie oyo pe papa lobela kango papa Diangenda kuntima évidemment ma loba ya papa ndeto lobi tanga lobakango il faut ozango na globalité. C'est-à-dire champ nango et cause à la locale tout comme cause à la sur le plan international, donc sur le plan global. Et ce qui te l'a dit effectivement, biso to koma ko mituna mais bibembango cause à la ndengeni. C'était une bonne question. Mais dans mokola lelo yo ce qui totali situation ndenge za ko évoluer lituna ekomi ya koloba eske o papa loba ina biso yango te. Mais il y a une chose qui est vraie, papa lobi na biso alobi tozali kosala eloko na ne salamate la kati ya mokili et que biso tokosala nyonso tu po tokoka kozonga nesiko ya biso, mais po tozonga nesiko ya biso esengeli toyeba koluka tata nzambe tozala na crainte ya tata nzambe. Yango na période wana papa lobi na biso nako préparer à venir mais wali obligé bosenga bolimbisi c'est bosengi bolimbisi ya da et Ève nyonso nzamba ebidei na ko rétablir bino na esika na bino. Donc toyeko koma na période wana tant moni pona biso même papa na zuika ya papa Mutamba posait même la question à papa, est-ce que papa
et ali vraiment fatal. Il faut tout ce qu'on parle. Qu'est-ce que toi tu parles par fatalité? Abi papa est-ce que sengeli penza to senga bolimi? Papa ebisi à lobby et sengeli bo senga un geste moko simple tafa zambe azo sela po ba retomber nango bokomona yango. Effectivement to senga ki bolimi. Mais na bo sengi bolimi service to lobaki soki to zongeli mabe to kufa. La formule ezalaki o batu nyonso à travers le monde. O to senga ba jeune banani to lobi soki to zongeli mabe to kufa. Donc to zala conscient na demande na biso wana pardon wana ke liwe ko ko yela biso se to zongeli mabe. Or poto kota na mokili ya sika nécessairement nzambe sengeli assainir. Donc to ali na eloko penze ya kokamwa te soki lelo liwa eye ya motindo oyo eye tala kaka nde mokili ekomi okei na Italie esiko oyo papa ayali esiko ayali censé spiritualité ezala ya makasi mais tala nombre de morts mokola lelo oyo lowa na landi information lelo oyo papa lalima na mabere na Vatican po asenge pa etata nzambe mais bato bali soute pourtant ezalaka ba culte moko public là okei na Israël na cadre ya nini ya Pâques oyo esalami vide et pourtant basalaka lokola procession moko vide, totalement vide. Donc mokili mobimba eningani. Donc ce n'est pas seulement la Katiambo Kanabiso, mais c'est partout dans le monde. Donc ezoye banate mboka mokili ezokende wap sukarango ekozala wap et ozala nini. Donc voilà à peu près situation toi. Merci papa Kiwa, papa Carlito. Mais bato mingi surtout biso awa na mboka na biso na RDC. Apparemment bato mingi bazo ndimate ke maladie venezali ba mona ngolo kwa likamba lokuta papa Carlito. Mingi bazo croire nango te. To bandaki na théorie ya mutu mwindo akufa na maladie wana te ainsi de suite c'est papa Carlito. Yo lobini. Papa rapport à Olé à Kokama, il faut plutôt remercier Nzambe. Pourquoi nabi remercier Nzambe? Sauf que tous tambola tous tala kaka mode de vie na biso. État sanitaire ya congolais na neki ba américain ndenge baza ko kufa eza ko kamwisa. Yango mona batu bazokota mois d'août mais effectivement liwa ezali ya solo. Totali na ba image le loyo. Quand on parlait de fausses communes, on se posait la question fausse commune et Nicolas Xani. Ah oui, pas la biso fausse commune, bazu bato ba kufi, ba tsangi kamyango ba bengaka ben nde yaka oui sopi bat na kati ya libulu moko. Et puis ba zipi okasa ba loni soki nino wana. Mais total na États-Unis na kati ya il va créer tranché penza do bazo superposer ba cercueil. Je ne sais pas ceux qui bato ils peuvent se permettre ya osa la blague ya ndengwana pona kozwa ba kesi ka ba kunda balo ba ke bato bazalité. Et comment franchir ba cap ya ba 13 000 morts. Donc oyo tolo bakake na éviter ceux qui bitumbani nécessairement au cas en une journée 2000 personnes ba kofi. Mais en abiso 200 contaminés na 10 morts. C'est ce qui fait que bato penza bandi mayango zate. Et comme 20 Et comme 20. Comparé qu'à 20, na baninga ba okufa 2000 morts en une journée par rapport à 20. Yango au moins na biso toujours moins net ezate. Olé akokamo kamandengwana, il faut plutôt se dire que Nzambe, le boka Nzambe za na mboka oyo. Eza ko épargner biso. Surtout comparer ba conditions sanitaires. Tozaka pour tout classer te. Okotamla na balabala, okomona na ba akate ba bus. Ndenge batu baza ko welela ba bus. Ndenge batu baza ko kota na ba marché ko tambola na salubrité batu bakipa ngo lisusu te. Moi je me dis ceux qui situation baninga comme libiso wana éviter to kufa nete banzinzi. Papa Marc Mukaba, mais pourquoi les lots ba voix ils ont s'élever pour la kuboya vaccin? Ceux qui vaccin zoami ba pesi bato. Est-ce qu'ils ont mabé to ezali pour na ebikisa bato to prévenir bato babela lisusu maladie ya moto? Papa Fora, merci pour la motuna na yo. Vaccin ezali malamu. Na kanza soko tali congolais nyonso tozana tâche ana ruboko na katso yipoza na ngo. Biso so tozana yango. Awa pere mapeka tozana yango na kanza na ba mikili ya poto soko tokutani toyeba na kaso tozali congolais à partir ba signe oyo.
ba vaccin tozana bomwana tina Angola bayiba biso kana ngo que voilà oyo baza ba congolais ba vaccin oyo tozana bomwana pona ko bikisa biso na malade ndenge na ndenge. Donc vaccin ezali mabete, vaccin ezali malamu pona santé ya moto, pour moto à se préserver contre certaines maladies. Mais ce qui thèse ya complot est comme de plus en plus ancré dans l'opinion publique, c'est justement suite à certaines vérités où ils allaient plus ou moins cachées, où ils allaient se manifester. En fait, la vérité c'est quoi? La vérité, ils allaient chloroquine de la cabisso, ils allaient qui malaria, ils allaient ceux qui nini. Les pharmacies sont des entreprises commerciales. C'est ça d'abord la première vérité, c'est une entreprise commerciale. Basala kaliboso nano mbongo, ça ba capital. Bazu mbongo, basali kisi, bateka kisi pa bazwa bénéfice. Donc là c'est connu. Mutako ko le bateka izine pharmaceutique moko na monde et ça la ka bénévolat, ezalité. Donc batala kaliboso nano rentabilité ba kosala na kisi oyo ba bimisi. Yami balé. Basali vaccin, oui, mais pour la nini population et bani ko réagir. C'est parce que bah sentir qu'on dirait vaccin wana ou bah ko sala but nango zali non pas pour na préserver population contre la maladie mais plutôt pour na ko détruire population. La population se pose la question suivante. Comment expliquer dans un pays comme États-Unis, 12 000 morts déjà, 2 000 morts en un jour. Comment expliquer un pays comme l'Espagne, 900 morts en un jour, Italie, même France va déjà capé 10 000 morts. Le pays nous sommes là, parce qu'on fait belé. Donc c'est que c'est dans ces pays-là où on a tout intérêt, vaccin et banda pour protéger la population à Bango. Mais comment on laisse place à l'épidémie Zeli Makasi, pandémie Zeli Makasi, avec plusieurs victimes, il y a et pas la population Oyo, tout à l'heure, la maladie n'existait pas. Jusque-là, Banda a décrété le premier cas le 10 mars 2020, sur le lot, tout ça a 20 morts. Un mois après. Alors pourquoi cet empressement là-bas et pas une abisso au lieu de Kende, pas de belé. Et ma vidéo, c'est-à-dire qu'au Tambola, avec des éminents chercheurs, dans la classe de Yebiango, il y a des thèses malthusianistes, où ils ont soutenir que non, les populations sont de plus en plus nombreuses, alors il faut qu'on réduise la population à la mouquet pour l'alimentation, donc dans le volume alimentaire, et ça compatible avec le volume de la population. Ces populations qui sont mingi, comme belé, donc il faut que réduire la population. Donc, on va une thèse malthusianiste. Donc, ils ont ça là que la population est banga. Il y a créé ce qu'on opère, on n'est pas la population. Non, non, tu as un vaccin. Mais en soi, le vaccin, ça n'a pas bêté. Mais l'intérêt derrière le vaccin, c'est la mbongo, na deux ya noir, et puis le vaccin, ils ont un but caché, où la population est redoutée. Il y a au jour, il y a les lots oyo, comme banga vaccin, boyi et ya. Or, soit il y a moto, il y a d'abord un problème psychologique. Pour moto, le docteur a soigné Nabika parce qu'il a une confiance qui s'est créée entre les malades et les médecins. Ce que les médecins ont l'inguété. Les médecins ont ça pour parce que psychologiquement, ils sont déjà bloqués. Pour le moment, psychologiquement, la population est bloquée contre le vaccin. Donc, ce qui est lié à la population, il y aura plus d'effets négatifs que d'effets positifs. Voilà. Merci papa Marc. Papa qui a toujours une thèse, une théorie, un complot pour tomeka ko zinama muke, mais liboso to sengina on a régi après ça biso élément wana ya papa dia ngenda to zongela so élément wana totala ki la fois passée o eza koloba bibembe ko kufa ebele batata ba mama ba jeune to mi pesa na bolingo na mi ekonomi kuyaba kotala batu ndenge to kokufila pamba te tozali kumiteka soko réussite ezalité yo moko kufi Papa Simon Claude Kiwa, théorie à complot et makasi parce que toujours mona ba éminent chercheur bato pe bazana pour son kaka ya minele kasi baza ko témoigner na koloba été ya solo likambo eza complot. Analyse nous andenge. Oui, analyse ngai pratiquement comme papa Ukaba Utoloba. Donc tolobi théorie à complot. Ndenge balobaka soki oyoki likambo ko négliger yango te information aussi il faut ko capitaliser yango ko meka pe ko étudier yango pour savoir exactement
soki ali vrai to ya vrai te ndeni ntango bato bakomi kokufa ezala na France ezala na Italie na Espagne na États-Unis na Israël mais tolandi biso moko na information d'inquiétude même ya bamindele en disant déjà nanu kutu ekomi epai na biso te ke soki eye na Afrique ekozala catastrophe. Deuxièmement, mais contexte est de la même manière aussi, ndenge bandi kuna bango ba retrouver pas solution na nini na ba retrouver qu'ici tant musuto ko za l'épargne mais ndenge nini déjà basi ba prédire catastrophe oya biso. Deuxième chose, Toyoki na ba net tolobi na ba net, il y a des gens qui développent la thèse il y a 5G pour dire que voilà ba pays au surtout comme la Chine on a développé la 5G par rapport à États-Unis, les pays où on a Chine, aux Espagne, et si on va accepter aux Italie, ce sont ces gens-là, et si on présent que l'Ikaboyani, il y a coronavirus, et Kotimakas, puis c'est bon, on va accepter qu'il y a. Or, il y a quoi, phénomène, il y a électro, rayon électromagnétique, et ça cause à la émis il y a 5G, ce qui fait que chaque fois là où ils vont implanter cela, hein, en commençant par Yuan et Sikoyo, certains disent aussi que nous surtout les pays vont se retrouver dans la ligne équateur et si il y a un satellite et ça émettre nango la possibilité il y a alors parmi ces pays-là, entre autres, la RD Congo qui est repris, le Nigeria, dans le pays Moussoussou, va reprendre Bango dans la liste, il y a Batu Oyo, la population multiple et qu'à l'occasion, va introduire l'île na Bango, il y a coronavirus pour décimer pour réduire le nombre de la population. Tout qui est Moussoussou, version Moussoussou Yali, le blanc voudrait installer, implanter, qu'on fasse sa nouvel ordre mondial. Or, nouvel ordre mondial, il faudrait que tous les systèmes politiques, économiques, il faut les à le rabais. Comme ça, Banani Nasika, Oyo, tout va se faire de manière numérique. Donc, avec la carte Oyo Bagocha, il y a 666, la carte. Pour déjà expérience, même avec ces vaccins, on peut aujourd'hui te piquer et on peut introduire cette puce-là. Si elle est vraiment en miniature. Les gens se posent des questions. Mais pourquoi Baya et pas Inabiso? Donc, on dit déjà l'inquiétude et permettre à Batou de se réserver sur le vaccin. C'est tout à fait évident. Il y a une réaction normale. C'est Moutoumouindo Balobi, Moutoumouindo à cause de la combat, il y a bandana n'est pas une bango total et effet bénéfique bon on a si mabaya vous savez pas. Merci papa Simon Claude Kiwa papa Carlito na baluki pa na yo analyse na biso toujours na vision il y a ba prophétie ya papa Diangue da Kunti yangona na tuni motuna maintenant que faut-il faire biso pour nato vaincre ce qui te rigolo ba pandémie yo et secouer mokili totalement na aspect sanitairement spirituellement que faut-il faire par rapport aux prophéties de papa Diangue da Kunti Mabiso batu bayindu to ba congolais ba africain to ba congolais à RDC en particulier to ba africain en général pour na to ko vaincre ikambo ya pandémie et secouer mokili. Donc to consulter papa Diangue da Kunti par rapport à la prophétie na ndenga loba papa qui va développer une complicité mondiale contre l'Afrique. Et à notre niveau en Afrique, tous au monde est distrait. D'accord. Il y a des pistes autres qu'on lande là, mais tous au lande là en côté. Heureusement, papa Diangue na mon kaloba. Heureusement, au Sénégal Bolimbi dans la F. Donc au complot nous allons monter contre l'Afrique et aussi banango ressources. Pour que moto moindo pe amona na moto. Aux situations de ça évoluer sur l'aspect mondial
Je ne peux pas faire ce qui pays bengi super puissant. Hein? Bah, super puissant, nyoso. Bah, développer bah, armes chimiques, atomiques, nini, pour na koboma moto. Mais ils sont incapables de développer vaccin pour que bah, 2000 morts va les sauter par jour. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il faut que zonga simato le baquet, ou yetika likambo ya nzambe. Et pendant tika koyeba likambo ya nzambe, il faut interroger quelle est la volonté ya nzambe. So nyoso to zonga na simawana. C'est des aspects où mutu mwindo ko kapenda ko capitaliser te. Hein? Ko yokana, ko sambela, ko zala na bolingo, ensemble et réfléchir ensemble. Tu vois. Dans la période d'abord, on ne peut pas vivre par exemple par distanciation à niveau politique. Quand on a quand on baza ko swana, quand on a quand on baza ko bunda. Puisque ce qui tout vandi c'est comme côté total, qu'est-ce que nous pouvons capitaliser par rapport à vos professeurs Papa Yangenda pour que makambo nyose longwa. Et aux anabiso passe na passe. Et aux anabiso passe na passe Papa Marc Mukaba nazaka na mutuna wana. Papa Fora, lobby Nazolanda na Canal Plus émission moko les titres titre émission l'info du vrai. Thème émission est la religion et les grands fléaux. La religion et les grands fléaux. Lobby kaka lobby le 10 avril vers 12h 12h04 na Canal Plus. Ça qu'on parlait comment religion est ko réagir face à un grand fléau oyo et traverser le monde. Kaka lobby nazona na ba image na un pays européen, je crois que c'était la France ou bien les États-Unis, batu ba fukami tina balabala. Basa ko sambela. Na balabala batu ba se mettre à genoux, basa ko sambela. Italie. Je crois que c'est en Italie, si j'ai bonne mémoire, zala ki lobby, na batu basa ko sambela. Tozu kay États-Unis attentat il y a le 11 septembre 2001 et ça là qui plus ou moins 2000 morts, hein? Un peu plus de 2000 morts. Donc, oyo bazo vivre lelo au Kamati, ba victime d'attentat il y a le 11 septembre 2001 multiplié par 6. Et encore, na ba mort facilité. Mais imaginez la réaction aux États-Unis dans le 11 septembre avec George Bush, lenga réagissaki, mais imaginez ce qu'aux États-Unis lelo bazali à genoux, bazo ka trouver solution té. Or, biso to ça la solution. La solution c'est très simple. Il y a liboso, prise de conscience. Il y a mutu mwindo. Deuxième solution, Papa Diangenda aloba nini. Parce que tu as des bandelia wa ke na ba prophétie nyosa Papa Diangenda lobaka oyo irataka ezalité. C'est Papa Diangenda lobi kambo, soko lobaki dit et que ça sera 10 fois. Okoko longola ta côté. Bien sûr, nzambe zali nzaba mawa, mais fait que ça l'a atténué, mais il faut qu'un effet n'ango ça la nini et kokisama et monana. C'était ça la règle de Papa Diangenda. Alors puisque tous en mutu, oh yaza le kola na lo banini homme ressources pour na biso obiso ke mbangista tozwaka courage akolobake nzambe na biso, nzambe ya mutu mwindo, nzambe ya africain, nzambe yo ayina mukili pour na ko sauver la race noire. Abo soki to kei verie donc ça solution te solution kozala une solution ezali solution liboso déjà pour na biso avantage to senga déjà bolimbisi Adam na Eve ndenge Papa Karuta lobi. Deuxième solution Papa ngenda pesi biso bosala ka katia bolingo mibeko na misala alobi soki botosi makambo misato te pasi na bino ekosila te. Donc to komotaka makambo wana to mekola kosalela yango. C'est vrai que c'est difficile. Mais tombe kakosala le yango. Mais tout ça la photo c'est la pire. Comment nous pouvons en arriver là où on a des dirigeants aux ana bango, bazali na ba kata ba science occulte, ba dirigeants aux ana bango, ou bazali composé, ba dirigeants aux ana bango, azali awa, mais il attend que ordre 8 en Occident, comment akobongsa peuple na ye, vous n'avez simbate. Il faut tozonga na kati ya philosophie ya Papa Diangenda de tango wana soki to sengi na ebisiyo batazomo na ngoneti bakomona ngo ridicule mais soki peut-être ozonga na kati ya théorie Papa Diangenda ya bolingo mobeko misala
peut-être pas au cas moi. Oh, mais comment on s'attendait que chez les Africains, il y ait ceux qui hécatombe, mais à peine ceux qui 100 morts, ceux qui 80 morts, les Africains sont calmes. Qu'est-ce qui se passe? Pas au cas moi. Mais tu comprends bango te, biso tozana nzambe na biso. Yene mutabikisi biso. Merci papa Jean-Marc, papa Kiwa. Nalingi vraiment ba solution parce que mokili a déjà secoué. Mokili ezolé là. Tout le monde ba minene ba tambusi ba grande puissance ya mokili na biso, mais on dirait bazali comme si tétanisé. Bana solution te bango tout lelo bakomi ko recourir que nzambe azalaka nzambe fasa lisabiso peuple américain lingi nzambe mingi nzambe ka mutagoyi ko sukisa biso papa Kiwa est solution ezali na formule ya papa Diangeni. Merci beaucoup papa Fora. Je crois tango poser question ana na osa loko la remise en question ya ngamoko en tant que kimbangiste. Je me dis Tolobaka, Kimbangise Oye, espoir du monde. Il faut tous avoir conscience. Il y a une mission toi nango. Peut-être au monango que il y a le roi Liseki. Franchement, Oyo ezo salama à travers coronavirus de Toloba. Lelo yali namboka na biso, batusuba au rêve mais yali effectivement. Donc ceux qui t'attendent Zambé a pesi nzela te na eloko ko salama te. Mais le roi la pesi nzela. Donc il faut tout le monde en gros, donc il y a une chose que nous devrons retenir, au fait, il y a un recadrage mondial, s'il faut le dire. Il y a Mukili Mobimba, nous avons recadré Mukili Mobimba pour ma baie élégie. Pour ma baie élégie. La solution, oui, c'est vrai. La solution est comme ça là, comme banana biso pour tout le bito ali espoir du monde. Surtout, je m'adresse aux Kimbangis particulièrement. Puisqu'il y a des cas de Kimbangis aussi qui sont décédés. Il y a d'autres cas aussi qui sont malades en Europe. Peut-être là, on a notre Zibakate, mais tu y éviter de continuer. Donc, tu y es pas comme Nzambe, pour ceux qui t'ont bangi Nzambe, il y a un monde, Ndenge Papa Lobi Ali et Badeli, il y a des Kaboudio surtout. Nani, journaliste, Bouvier, il y a RFI. Bouvier, RFI. Il y a RFI. À ça, il y a interview à Nicolas Sarkozy, à l'époque là, je crois, en 2016. Nicolas Sarkozy a initié que beaucoup de solutions aux problèmes de l'Europe se trouvent en Afrique. Beaucoup de solutions aux problèmes de l'Europe se trouvent en Afrique. Donc, tu minimiser. Donc, c'est pour dire que ma solution, Mingi, il y a Mukili et Ali en Afrique. Donc, on doit partir de nous-mêmes pour dire que tu as l'espoir à monde. Coronavirus est hier. Et l'ingénieur qui s'habille sur la zéna. Bisoto za la modèle pour dire que oui, les lobes à cani biso, mais non, peut-être que pesi biso bal pour apporter ma solution. Merci papa Kiwa. S'il vous plaît, papa Fora. Oui, papa Marc. Le 2 avril 2020, Oyo, tu connais que papa José Kisolokele. Pendant que tu es sur le anaye, alobi na robeta bino lisolo moko lisolo abeteli biso un kimbangiste na Pointe Noire papa c'est pas kimbanga bimelie apesa biso kombo na ye mais kombo ke kimingaza ko sala na Total na Pointe Noire kombo kiminga ye ça doit être ya Fidèle Watula c'est sûr voilà papa Watula papa c'est pas kimbanga bimelie alobi na ye omoni hein litanga moko ekoyi na menebale ebale ningani on vous avait prévenu hein. Même la grande puissance des États-Unis, et elle est maintenant à genoux. Et vous, on vous avait prévenu, hein? On vous avait prévenu. Papa, Zaraki Moua Moulaï, mais Nazuka ka extrewana, a Bengi Baramoko, papa, je sais que c'est le cas, papa, tel papa, c'est le nom de Bibelingaï, tel Makamaye Bisingaï. Tout super privilège, tant que la papa, je sais que c'est lequel est, a bêté le Solowana. Papa, c'est moi qui m'a le binaïe. Une goutte d'eau est tombée dans l'océan et le monde entier est secoué. Oh, tu as une phrase wana, papa d'Angena Sadek Kolobango, Banda Kala. Que les Tangamoke Koina Moukde Balé et Balé Ningani. Et bon, ce que c'est la cantine. Après, Kolobaki Tangango Nani, et Zali, Bino Bakimbange, c'est des bonix Mokili. Donc, ce qui sont tout en nix Mokili, c'est-à-dire que Bisopé, tu as la capacité wana, il y a que Zong Samokili Nanzela. Et tu as déjà Mokili solution.
ezali kaka nde nauti koloba kati ya bolingo mibeko na misala. Merci papa Jean-Marc Mukaba bandiko balandi toza kokende po ete tokosukisa émission na biso kasi tokolanda nanu élément wana ya film ya Moïse tokolanda nanu tomona bana Israël à l'époque ndenge nini babikisamaki na likambo oyo tata Nzambe alingaki kosala na mokili à cette époque là aboma bana ya liboso ya yambo ya libota ya Égypte mais bango ba juif bazala préserver basalaki nini batiaki elembo ya makila na ba porte ya ndako na bango tolanda na élément. Merci ba ndeko balandi na kanisi oyo ba invité na nga balobi pona solution to ndenge to ko sala poto bimana likambo oyo tolandi yango totali pe modèle oyo na tango na kala ndenge yango ezalaki to komi pratiquement na suka émission na biso papa Carlito na ina zwa liloba ya suka ya émission au poto clôturer yango parce que ça suka pendate mais pona émission ya lelo pona émission ya lelo bien que ça suka te to sali analyse ya l'actualité c'est ça tout à fait donc to bosani ba Messi ba Ronaldo ba nini nyonso et comme coronavirus mwana nanga moko aza na gardienne. Pourquoi vous n'allez pas à l'école? À cause du coronavirus, on a banamike, puisque il y a une maladie qui est en train pratiquement de décimer toute la population. Nabiso, tout tirer leçon. D'accord? De ce qui se passe actuellement dans Mokili, tout tirer leçon pour te prendre conscience. Moto na moto, à la lignée et réglementation. C'est comme ça que Dieu agit. Oh, il y a moins que bon, les passagers, tout ça là. Nous avons tiré les conséquences, c'est peut-être ça le dernier. Donc, on a pu tirer les leçons. Merci. On a pu tirer responsabilité. Et quoi il a besoin dans ma PK, et ça le monde entier tout tirer les leçons. Merci papa Carlito, papa Marc. Iloba Yasuka. Na de plein de gars qui terme papa Simaouti Koloba, coronavirus est ko interpellé biso. Donc, ils ont mené biso pour tout ça là de cadrage moral. Recadrage spirituel les tambos na biso to yeba ete to komi na étape mususu. Franchement coronavirus ils ont créé une mutation dans le monde. C'est un événement où pratiquement tout le monde est d'accord pour dire que depuis peut-être grippe espagnole dans le monde et connaître l'événement et connaître de l'autre. Donc ils ont interpellé biso en tant que chrétien et en tant que d'ailleurs humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu pour tout se recadrer moralement et spirituellement. Merci. Pour se remettre en cause pour te bander dans votre temps vis-à-vis de Nzambe. Merci papa Marc, papa Kiwa Liloba Yasuka pour la émission na biso ya lelo. Liloba nga suka ya liboye. Écologistement vous na lobby la planète Terre est malade et l'homme en est le virus. Donc tout ce que nous pouvons retenir ndenge touti volobawa Nzambe alingi à recadrer biso. Aux à la chrétien, aux à la musulman, aux à la socio-occultistes qui disent qu'ils sont sans religion, mais en réalité, ils ont leur religion. Hein? Même l'athéisme, c'est une forme de religion. Donc, Batunion s'autour d'être aux à la Nganganzambe, aux à la pasteur d'être aux à la prêtre, aux à la politicien. Hein? Tout. Coronavirus est opportun. Donc il est grand temps, comme Churchill, que nous connaissons, il y a en Angleterre, qui était un grand dirigeant, à l'époque je crois à 40-45, il a dit que mieux vaut prendre les changements par la main avant qu'ils nous prennent par la gorge. Donc, coronavirus, a eu un mode de changement, l'ingito changé. Mais ce qui te boit, merci papa Kiwa bandeko balandi na kanisi bolandi la bokebi intervention ya ba invité na ngai na 4 émissions oyo ya lelo tribune spéciale et pas wapi tomekai kotala les prophéties de papa Yangenda Kuntima deuxième version 2.2 tolobaki coronavirus na kanisi toyoki ba proposition pe ya ba solution pour na sortie ya crise oyo soki tosaleli yango nde ememi biso na solution oyo tokoki kozwa mais topeseni elaka biso na bino
pour makambo elakisi biso te mopepa sikiza koya na mokili nouvel ordre mondial mais biso tokotala na émission prochaine nouvel ordre mondial selon papa Simon Kimbangu biso na bino tokabwani wana nde tokutani mbala ya sima lelo oyo sokotani na pasi fana lengenda saraka nini mimi wana muke ye wana kama mtaya pasa ilakisa biso pasi na pasi nini na ukenda kana ndaba mtute kasi batu wana mdengi bayini ngai mukama kugumana ya mama kugumana ngai nangena nazali